Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour et ça la G, Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, bo s'abonner, boza décité, Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, bo kotabiso kuna na napesi mbote na bandeko nyonso oyo toza batali mpe balandi ya réflexion ngalo naye lisusu ndenge ezalaka kaka comme habitude na kati ya réflexion na biso ezali motuna na biso euti epai ya ndeko na biso Nana Mava. Eske mwasi na mobali bakoki konika minu ou bien kosalela brosse moko ya dent bamari bakoki kosalela brosse moko ya dent? Ba réponse na biso ekosala bien. Tokutani mbala sima.